Ken oh les lois ont manqué tous en moi de la femme ils ont manqué maman donc na osenga pe na ba maman tout oh vraiment tout donc fait to ko lobela ngana micro no na mona ki vient na biso fali alobi soke na ye pembeni na ye na ndenga ko finga akobenga na ye mona ma ya kona no kilinde zala mais ezate ke ba commission net soki ndene no bando manqué ba mikolo o manqué ba to okuta wana et propreté est-ce que ngana ye lelo siko bazo pesa lettre ezo bima lelo et doit longo la longo normalement il faut ba virer la kenite ken mutavona na nambudi et pas na ye nanu poke nde pa na ye fo katisa na boato kuna bangungi ba baby sinzo ta muta komi na nzoto onde muta bimi na tinel. Voilà, fidèles internautes du monde entier, merci parce que vous êtes bien branchés. Bozola Ndabiso à travers Ezamakambo TV, ndi tolo barake, on est Makambo, Ezamakambo TV, on est Makambo la minute yo. Wabino ye vraiment Sandro Mungoza la valeur de la presse congolaise na kati Ezamakambo TV. Ndi tolo mekako sala ke batbaza la vraiment renseigné à partir ya kin on dirait que ya Kinshasa pour na yebi la minute yo batutu na poto bazaro bazana kati banda ku bazo bimate ba bima bala ezongi ba mona na banda kute bala na palette bazongi makasi donc vous profiter kolanda la valeur de la presse congolaise na émission Amis des stars lelo na ambi mutambanga makasi mutambanga na mbanga kolombanga na mbanga fondateur mbanga na mbanga lelo tozo lobela tout en général surtout to yebi ma ngezoleka to non mama coronavirus na minute batutu bazaro kanga ba minoko bazolo tozo banga to lobela mama ngezoleka na mboka o to lobela ba rumeur ebele zali na kasa actualité na biso ya net mambo kendaka merci na mututu azolanda ngai merci mututu ba pesa confiance na Ezamakambo TV voilà merci beaucoup na yamba invité na ngai Boga de la presse Boga de la presse bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour na batutu bazota la biso na chaîne na biso Ezamakambo TV. Bonjour mimi na ndeko na nga na sima caméra parce que tokoza ba ingrate pona kopesa bango bambote. Bonjour mimi na batutu surtout mimi na héritier Watanabe Pacherefi et puis Daniel Massaro Ngomba na Ngomba et puis Vital Kamer la Kanyingi King. Motema maman na biso maman Amida Chature et puis fondation pe la colombe ne tombera jamais maman Denise Nyakero président Fachi et puis président honoraire Joseph Kabila Kabang les Raïs et puis sans oublier mère des opprimés wana mère na biso maman Olive Lembe et puis na mère na biso la première dame du pays maman Denise donc na yo moropé ça fait longtemps na les gars na émission na yo bandakala lelo toyeka poto le bela marambo po et mususu bato bazo bunga idéologie trop et puis toujours poto lobela mokili yango po moni lelo bato théâtre batiki makambo théâtre baye ko sala ba émission ok ngana yesa ba mwana na taille na ye mais lelo bango tout ba chroniqueur na ba chroniqueuse mais tout ça awa juste kaka pona ko talisa qui fait quoi qui est qui nana yangi na nani parce que mususu mususu netinga mutamimanga na TV oza la pachu mais na ligi na TV na boye ingratitude nenga tozo ko respecter ka so bato te comme on so na bato mingi na moni ndeko na biso ken oh les lois ont manqué toza na moi de la femme ils ont manqué maman donc na osenga pe na ba maman tout oh vraiment tout donc fait to ko lobela ngana micro no voilà olbi a manqué nani parce que tout ça la oyo toujours en coronavirus voilà yo na yo moni oyena na cash na yote lo zo finika ah la ti bagante ozo banga ngote ozo songo ndenge nini na kin balobi ke komi na nute ba musu balobi komi ozo banga to en quarantaine ba ma gens wana donc au moni ndenge zo leka na mboka na biso. Merci beaucoup Sandrine au moni tango balobi ke non bato baza coronavirus et là bato ba rasonte net ndo za bo propre pembe parfum na yoki Solomon bo ezo bimane de solo paradis net oza propre ko bandela wa ça dit que bato baza na coronavirus au moni so lelo omoni mututu azana cash ne ça dit mutu ana salité parce que coronavirus ezo apona salubrité o ezana solo a mutu et puis na ba makambo ebele donc voilà tozo sala musala par rapport et puis coronavirus eza malade o eza international eza na mutu moko ta loba ke non eza boyebo eza pona mboka eza bien coronavirus eza pona batu nyonso mais il faut que toujours propre na vie. Donc yango nde tozo senga kaka na batu il faut toujours to la maboko na biso photos à la soin na vie et ça vraiment moi bien.
Merci beaucoup. On a qui contribution à Bougard de la presse par rapport à Makambu à l'épidémie. Ils ont ravagé vraiment Mokili Mobimba, ils ont partout. Toro le batek, ils ont qui ne peut pas partout. Voir même quand Blaise en France, ils ont Blaise Matuidi l'international. Oh, aza sous monde, aza monde doté. Mais malgré Ebine Bandaka la bas fumba bani na ça mais à comment vivre net monde les mais à ce coronavirus. Manu Diban en côte. Yo là c'est monde net Manu Diban. À cause du coronavirus. Donc, ils sont malades, il faut que Tommy pèse dans le sambre à Bangkok parce que papa Simon qui m'a aloba malade à Mutumwindu et koki ko zo mundelet. Et puis mundele pas ko bela malade à Mutumwindu. Mutuna malade na yi. Ah bon c'est que bon les biso mais corona c'est bango donc c'est biso. Ils biso te e bele tala na bien ce qu'on a virus on est pour na salité. Yo na ngisa so e bindenge to vivre. To lia ka bandendo a coin. Bela ngotongo. Tala ka ne to nangano to uti abo. Sika fulu eza ebele solo ko sakana ko tutemba ba malaka ba suike ba mela masanga na ndene bato bakofana coronavirus no biso eso to mesana ba malade o ya biso o wana eza ba mindele ba potana na bango na ndenge na bango. Merci biso vraiment tout ça épargné dans les locaux nanu to longola na makambo vraiment to lobeli yango sko to zonga sko na kata makambo actualité ya minutes oyo to zongela to lobela ngo biso ba chroniqueur ba chroniqueuse sto comme kokota na barando zo silate comme problème ndeko na biso nana boduga na ndeko na biso musuken piana de la presse problème ni les entre bango bazo soigner le problème ni makambo ya ba assez yango makambo voyage ya poto to problème ngo za kini na kasi na bango. Merci beaucoup Sandrine. Moni tous à la époque il faut respecter les gens qui ont vaincu. Ba convaincre biso toko ignorer bangote parce que l'ingratitude est condamnable. Moutunet mère nanga, na bien une grande sœur, a mère na biso puis tous à moi de la femme. Ken a commencé été à cause de les émission té. À cause de la bisala salate. Parce que il faut qu'on respecte les gens qui ont vaincu. Série Maman Nana Boudouga Banda TV. Ken série wana zo te kabikeji. Ah bon. Azo kalinga pena baba manyoko fui azo sala bisala sala. Série wana kutoza na système ya bakolo ebi série ya bakolo série wana suga elumbe et telemi boye. Wana série wana mère Nana azo likana TV. Sikoyo mutabongo aza ene na yo aza mutu asala ki mukili peut-être lelo yo ken yo koleka na TV finga ete parce que en réalité ken akolo bateke et puis batika pende ko comparer Maman Nana Boudouga na ken c'est ndara la moko boye devant Maman Nana Boudouga ayaka na idéologie ko ezala te na TV kolekisaka ba photo na télévision et puis talaka catalogue plus ozonga ba convaincre mukili to biso ngana toko boya bango te. Biso tout aux ans la sima maman na bunda trop pour na F victime. Maman na vie na biso de cap lelote. Ken ayeko ya. Aye azaso na 2 ans 3 ans ya pamba. Ozo monde. De ayeko ya na F victime. Mais lingo lo bateke non. Aye pe akoza peut-être na moi ba mpifo même pifo ngope ya ko finga te parce que nga na mona ki vie na biso fali alobi. So ke na ye pembeni na ye. Na ndenga ko finga akobenga na ye. C'est-à-dire vieux attends na posa makama ko donc va fallait lingana ba bloco wana te po mo ta kota na baranki voilà yango siko ngana ko tuna yo mère na biso na Boudouga bunda est-ce que bando finga bato mais ye musala na ye ela musala na ye te mais abunda ko sala ka musala na ye avec puisque ça na bagage intellectuel abunda avec na ndenga chic abunda avec maye la classe abunda tenet yo mama na yo tout ça non mais ye ken ce qui a été pembeni à vie na biso fali pour afinga kabatu wana vie fala lobi akobenga na ye vous comprenez donc Maman Nana Boudouga wana baza batu moko faut que respecter bango en tout et pour toujours ken na koleka na TVT pour abamona ken ou bien peut-être ce qu'ils ont mis ba besoin na internet que non ba besoin internet ba mona bo ekosima nango te la presse ba woleli afingi yango ba bengani en fait ba bengani ya solo a wutu ko ya na mouvement batu na place batu azo que la mère na biso likunya OK mère wana mutabanda idéologie talaka ba kenda pe poto ndenge moko te Maman Nana Boudouga kenda na compte ya F victime na poto ba kenda 4 personnes vie Zakari Nati Lokole vie na biso o ba benga na kombo ya PM so ken o ba lobi keno ba mema ye pa fali nana ngwa kosio bon na maké ya kena kota F victime ça sous les vie na biso sous les Suleiman Kaukaba bambota trop place azali apesa ye ya kena na compte ya victime te bato kena compte victime na tangelo vie na biso Zakari papa so bambota trop Maman Nana Boudouga et puis grand frère propre Nati Lokole puis na
vient na biso PM ye akena na compte ya vient na biso sous les Suleiman apesa ye kombo asale surprise ya nga nazo senga yo bato to bakendaki na ndenge ya compte victime omona bango na ba photo bakangisi na Mobutu vient na biso dikap mais ye nani naza na photo te talaka mutu awuti photo net sa otoko boko na bangombe ça comme même pas bien si on va te même pas comment na éviter soki azaki wapi soki na poto mimoza nga na te éviter parce que tala nanu mutu aza na poto on net sa otoko boko la bama bata tala degré complexé est-ce que moi mon bala tesa ka teinture rouge na mutu c'est comme mi PD amisali ka star te même star bien il faut peinture à pembe teinture batara ya pembe batara rouge te ya rouge ozana na couleur bien te si quand on a quel compte il y a F victime te mais avendu bandika ko créer ba problème ba saliende juste moi faire play kaka mona ma ya kona no kilinde zala mais ezate ke ba commissionner soki ndene no bando manquer ba mikolo o manquer bato okuta wana ya propreté ce ko ingana ye lelo siko bazo pesa lettre zo bima lelo et doit longola longola normalement il faut ba virer siko ninga bunda pe pas bunda pe moi nda bunda ko bunda moi ba mike ko lobalo kasi ba ne ka ba ana mike o ya sali kuna je te dis il faut arrêter ça ya bunda bitu ya na batu ba bunda bagarre oh yo comparer ko bunda net na mama na biso na budu tala omoni makambo akati ko na talisa oyo émission nazo sala makambo akati ya victime batu na nde ba mama na biso mama na buduka ba kenite ken mutavanda na mbudi et pas na yena nous pour que ne pas na info katsa na boato kuna bangungi ba baby sinso ta muta komi na nzoto onde muta bimi na tunnel avant na suka mboka basele mo faire plat otimi kila ye oui ça va faire play mais lingo lo bateke net yo za au-dessus de la loi oza likolo bato ba bunda ba baga il faut qu'on respecte les gens qui ont vécu il faut qu'on respecte bato yokuta mona mboka soko kuti bato bazo bina na gauche landa ya soko bunge idéologie oza la virer net lelo na pourquoi donc ya oza la bel et bien. Alors officiellement tu es dit que Ken place sous na F victime tende za kolobela F oui ba kolongola automatiquement puisque mais muto bongo rando te normalement on a ko finga na biso bandal atikala ko linga rando te puis quand tu na sepela par rapport à lire on a vient na linga barando so ya linga yele babilo système akitambo talaka mwana bandal oyela ye système akitambo différence zaro sakalate. Vraiment merci beaucoup de la presse éclaircie par rapport à ça na biso ndé maman comment okende toujours respecter batuté okuta ki dans le roi bozara wana mo simba micro. Oui, surtout mimi maman bata théâtre. Bazomiye baliso tala bata théâtre lelo comme tika no maboke mususa ko sala kuna ba pesinga ba poison. Monte que ça bazo sala eloko ba benga ngo mankiona. Pour pas pesa bango mbongo comme ce tricage comme non le kuta pour maman livre raisonner le reste na maman so moté mama wa assistera na ye batu ce que epesi on to timbeli masolo ngo rien comment trois personnes bazo baga que non à la fois du coup à la fois ce bitima kaka boyo ba empoisonner biso bana mitukate ba eloko te ba matoliste bo beta ba matolo net na kisasa ko comparer nga muta théâtre nini oyo aléri chukuma na mbungu bango to baza bato ko kelela mais ozolo ba ke ba chelo poison par rapport à quoi qu'est-ce qui attire les gens qui n'ont pas chelo poison oza mutu kate ba chela mutu poison ya te poison ya loko ya beta mususu kimtama bekaka bato ba vanda ba comédie ye bana kate ba ba place non identifiée izaba mususu ko to ba utera ba banzangungu ba ya ko renya na Kenya lobi ben oui ba uta ebela ba uta kuna ba banzangungu ozo comprendre donc mutu mo ko so te ke non ndenge zaboye les autres côtés za mankiona pour pas pesa bango mbongo ba renier yango soki simbite na théâtre ezate ke soki simbi na théâtre te boyaka awa na net na mona type moko boy na théâtre atiki théâtre kalate a commis soki suprême de la presse oh yo depuis quand on commence presse mamsusu ba mipesi ngomba de la ngomba de la presse ngo komi bela bwa azui komba non ni nyoyo mutu ko ya transport de la presse de ya kumba ya pena na etu ngulu pa bato ya kana ngo kondima te mais so otali pe bien na convaincre bato te na monde chronique ay bani ku te ko otanga ya komonga na yebi donc pona olobaki awa community mboka bana na bana siko topota na sikoyo tema ke yo muto pesa nga te tika
tika ngana chesa ngana bato bazo koyaka nano ba sans esprit wana na siki mutana lebe ko moko na makamna biso makasi te etala kaka nde to ko na ba danger ka ningo lobaka wana pe non eloko te me ba otchele esprit faut qui mais c'est déplorable Sandrine vraiment de la presse yango pendo lobeli kaka ningo lobeli toujours déplorer loko wana to kuta ba frère na so ba sœur na so to kuta faut que bon respect za bongo ba pas tuer fille gentil moi na muteketa to respecter bato tu respectes bato net ba bien na biso ba gari wele to respecter ba Marius Munga ba petit on attend bazo il faut ba pesa pe biso moi ba lokumu moko boye parce que ngana za net ndenge ba bengaka ekwe ya kaka tindika taka lo yeka na esprit moko boye na ko cheso pe oye pe na ndenga be to ko sola bien soko ye na mafinga ko kozwa mama na ba container sikoyo. Mais ce qu'on a esprit à bien, tu as un esprit à bien. Mais que des bien voilà de la presse, dans la structure que l'objet peut maman on est autour le bela. Il y a coronavirus est embolé partout, est embolé qui en France. Hier, rumeur est embolé ma casse que maman a biso, tu es bien sungaka, biso artiste, maman biso le reste la congolaise, le bique a Koufi est embolé ma pandi, na ba Facebook, ba zolé la coutu déjà, na ba statut bote kotaki. Et après un moment donné comme a Koufi te azane na coma, aza grave par rapport au coronavirus. Aucun rumeur en gros et puis Nana yoka ki ango ngai mutu na longola komba merwana nazui komba Boketu na tie. Ah bon? Ben oui, c'est Boketu qui est mort. Boketu mutu akufi. Na ben oui. Combattant. Non non, Boketu n'est pas combattant madame. Combat basala kango avec objectif. Combat basala kango avec tina. Obi ke non nazo bunda. Ah bino bokoma bundisa moninga na bino congolais. C'est déplorable. Boketu ndem normalement faut akufa héros na yebite soki azo kufa te po anini. Maman Loris la congolaise aza bien. Na solo là qui n'est lobby. Ah bien non, ça bien. Oui. Solo là qui c'est santé ça va. Est-ce que pas ni ba ya kufi. Te za bato amite mama be. Bato balingaka te mama azala toujours na bon. Moni lelo ba combattre belé ba o balinga. Omoni lelo ba tutu bakendaki ndula fali. Bazo linga bango susu te. Bakomi ko c'est la bango makambo. Tala kaka mama akendaki ko assister na concert à pire petit na ifali. Eza mabete eza normal mais comment congolais o akovanda ka sala dire ba ke non. Mais à confier na coronavirus. Ce coronavirus on peut et bon m'appelle africain mon côté. Parce que ba mine mon na ba confier na nebelete non ba on faut ba kufa parce que mon kilonza matanga sa mon kila sala on pona ba tumwini. Vous comprenez donc net oza boye mais na biso azali aza envie bato batika lokuta batika kokosa bato. Mais wana sala mutu mabete azara bien na mutu nyonso. Donc akokufa pete mutu akolobaka ya kofi yende mutu akokufa. Ndiboso na ye net Boketu. Donc troisième hey ponga na mutu troisième hey comme ça na bakisi ngana ka chef coutumier yo bien mutu na bito baka bena na mona na chef coutumier na biso ngana ko biso ke neza boy mutu ngana okufa na ko beta pele sako ah na biso ke non lobby entre journalistes ou bien musiciens moi we ko sila te mutu mo fa dae wana konto ko samba to na kisi ngana ta na za troisième hey professeur bi marasu na église te comme on m'a dit que ndenga kibibuso bodon na ndenga binso tozaleli boy so ko za temela ko peso professionnel biso ke na moi ça ka ça bien comment on a ka eso za bien comment on a bien moi ko sila te musicien mo ko dae mais musicien on a pas ko za na moi au mois de mars oyo avant tout ma fin toi le 19 mais na zoye bisa yo donc avant que tu na zoye bisa OK non. Oui, aussi la thé. Hôtel là, qui est au confirmé. Mais ça on peut aux années à Malonga. Mais à musicien. Azan est juste simple musicien sango moko boy. Donc Azan est maramoté. Mais ça prophétie vous trouver en normal. Déjà on a vu que Ado le pro a copié en gros on dit rozong c'est ce que moi aussi a profité donc qui chef coutumier na yo et ko na mai voilà nous sommes à la fin na tout sur le mot de la fin européenne c'est là ba fan na biso ya Ezama Kambo TV. Non, moi de la faisage c'est que bato ba s'abonner massivement. Ko s'abonner de ça moi genre abonnez-vous massivement. Et puis partager pe ba émission. Si vous avez des remarques, botinda kango po et ça la moi genre. Donc quant à moi je te dis je te remercie par rapport au ndenge au receveur comment dirais-je au recevoir ngai na plateau na yo et puis merci beaucoup na cameraman na ngai Francis Mbangologie assister Francis Mbangologie donc azana
Merci beaucoup à maman Claudine Lagrasse, on a un manager et puis sans oublier aussi le fils Manta, le manager, le sponsor officiel de la Bogarde de la presse. Merci beaucoup du 15 au 15 na Braza, m'vient nangai balobi Vital Camer le Kaningi King, monter ma maman ami d'achature et puis na pesa mbote à trop na Fachi béton. Sans oublier Araïs Kabange. Makambo. Et puis, sans oublier maman Olivier Lembe, mère des opprimés, Moutasson Arabiso. Et puis, Bambo Tatron a Celoscram, Poutine, Marc Olivier Marcandi, Vien Abiso Fali Poupa. Donc, on a une mission. Oh yo, Nana Lobe Boye, Sorin a bêtise Moutoulibakou, Alim Zanga. Pour Talara Yobi, TV, Moutoumsou Sarosa, la Vandi, Babi Garso, Yatinate, Alobi Mabe Boy Boy. Alim Bissa, oh, Monique, Nalobi Vérité, à supporter. Et puis, Abenganga, on a numéro, on a plus 243 89. 68 04 984 et puis maïe sur de la presse Bambota trop na yo moko pe nambana on za bebo hotel pe boyo za na sebana pona poto so atala 10 ngaka pona poto na biso ba congolais modèle ba ko bote belé tunangani ba soke misala te ba papa ba comme toujours parler à Melima ya lali pongi fufu ala le siko mère azawana télévision na yo a malonga te système ngaka ba la soirée toi Libo Movimba, talaka ba pesa bango 4 semaines, 1 mois. 1 mois plein la Degré ba congolais ba ko bota na poto. Boko misa poto ya bino. Surtout balubo baza kuna na biso. Misa ko bota na Kindoki. Merci beaucoup, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Ado le pro derrière la caméra. Merci à Maestro de la presse Merveille Koditouka. Nous avons reçu aujourd'hui dans l'émission Ami des stars Bogarde de la presse qui est mon confrère. On a invité Kilelo, tout ça qui a moi analyse mon cœur aussi la propos Makambo et les cananettes à propos effectivement on a besoin les canakati nous boy maman on les kakato ça raté pour ça là analyse à propos na yango ngayo abino la valeur de la presse congolaise bon mais ça on a le baki son nom ngoza donc comme on a yango na Facebook compte Facebook na on a comme on a numéro na ngaza c'est ya émission on a besoin ya mon ba encouragement on a besoin ya ko parce que ça là comment appeler de critique à ça na Facebook na WhatsApp na numéro na WhatsApp yango wana donc vous aurez la ligne surtout voilà vous allez on pour encourager biso vraiment ceux qui vraiment vous abonner et belé massivement na Ezama Makambo TV et aussi la biso c'est un makasi tant tout le monde que bozo matsa nombre d'abonnés et que ça que tout ça continue que ça nous toujours il y a bien voilà tout le monde très prochainement pour la prochaine émission vous allez jamais déçu bye.